Boloko ya liboso makasi na monaki apesa nga considération makasi mingi. Le fait seulement maman chez quoi n'importe quel maman a théâtre traité. Akuta bato ya théâtre baza liboso pe balengi musa basi ba epesima. Mais yé pena sala marque. Donc ce batanga moi si na Congo ou ya sala théâtre, batanga na maman Chako. Alors bien que ba mikolo ne bazali na âge na baleki bazali mais batia no maman Chako. Mais na niveau na ye azape na groupe na salaga Akanebi de Star. Mais ayebi sanga ke pako nga na sali groupe mais baleki nanga baza ba actrice na yo. Donc on peut savoir bango yo encadrer bango. Na yo moko na groupe so pesinga baleki abi na yebi pourquoi na sali bongo. Donc yo zo bango yo encadrer bango. Yo considération na on peut sanga. Donc pour nanga c'est déjà beaucoup. Souvenir on a lobby yango na interview belé puis na pandeli sous. N'habite pas une ambassade qui joue au Marina Piro Bayebi qui n'a pas poison. Bayeba on a tournage dans un tournage pas. A jouer à maman langa, a banda ko bela bela tout. Na ndo bimana Marina. Bato ba film ba komona. Piro était mon ami. To tourna awa. Nazaki apte sur scène. Omar a benga pemena bisina qu'est-ce qu'il y a? Ozo bela to ndo mondo salati. Na bendi pemena fenêtre. Nzo ande maman vani na fenêtre. Nazo ebisa yeke ndena za na loko mabe. Tala misu nanga. Omar a dit on va ningani c'est na zana poisson dans zoto un mois yango na gérant ngoto na mili bakisi na mona simbate na ka mama bisina ada kota na kati ndako na kota zu vert a chemai a singa boka soyi na boki soyi na moni soyi na ngelongo na mai likolo ekita tina se bisinga wiyo za na poisson a biselo mona ye moko azu mai vert mususa chemai a boki soyi netika likolo panzani a singa ko bangelo te Nzambe mutu asungaka, Nzambe mutu répondara. Tika kolela. Koyebisa su mutu te bomba yango. Et puis attends ta fingio, ko répondre était gérer makambo na. Salabo. Ce par là, maman langa zaki attention mon tournage moi na ngai. Na sepe ko mona yambinga Nzamba zo lokumu. On a traversé 52 rivières, ça comptait ba fleuve, ba océan, ba mer rouge. Na tamboli trop na monde. 52 rivières, papa mutu muso sotia akufa, a traversé jamais 50. Na tangelo ko 52 rivières, ça comptait ba océan, ba mer Méditerranée, ba mer rouge. Na tamboli trop papa. Oh, mais il faut le background. Yo habite que na famille na 19calculer 4 personnes bakenda poto. Musala père c'est le pan na famille pour voter na mutu na poto. Mais ngana kiango à travers Musala. Na traverser la rivière et belle na mokili. Yo loko na bibo. Parce que secret no ezara nini. O to sala wana. Eza moi lititi to nini po yo zo beta to l'équipe. Secret za boye, secret za. Merci à maman Denise Yakego pour faire ça artiste grâce à l'organisation gratuitement kuna mais kuna ba komi ko bafouer biso. Au lieu d'avoir soin gratuit mais kuna ba komi ko demander biso. Bon ba yebi que non le ko la kisi moko eza sur place de ko ba somba mais moi je m'étonne. Yo munganga ba yebi que non nani ba pesa biso nani ba carte d'organisation. So yebi que loko kisi moko eza ngeyaka comment ba traiter mutu. Mais toi tu parles aux Européens en plus mutozo traiter aza n'importe qui te. Mutozo traiter aza muto à niveau ACT mutozo traiter aza monument au gouvernement yebi. Hôpital on est hôpital oyo maman Denise a ça artiste comédie ba soka mais ba ya bi maman 9h ba ko simbeti 12h. Ndeka bande ba lo ba négligence parce que ngana yaki wana mardi na 7h30 après aussi combien le même mardi à 10h. Nous avons une négligence totale des agions. Si seulement vrai, en tout cas, je suis fait ça la main. Pas porter bango plainte, la médecin on a arrêté parce que négligence. Oh ben non assistance à personne à danger faut pas qu'on aille. Et pas wapi boko so Amiral Chamala. Na émission na ye effort perso. Et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre au taliboti ya mobali o melimai o kumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo
akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin oui ba voisin amiral Chamala ba mela mai mena tonga Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir de partout, ça dépend à laquelle vous nous captez. Allez-y comprendre, nous sommes là, bel et bien là où notre artiste Mama Chako, Mama Jackie, Oyo, Audi, c'était depuis hier. Aujourd'hui, c'est la deuxième jour où nous en avons 4, il y a parcelle, vous voyez même. Il y a nos confrères concerts au bazar, au salon, la mission, toujours par rapport pour parler de cette situation choquée, Batou, Oyo, de partout, Bazo est là. Juste un rappel, Mama Chako a couffé dans la maladie, il y a nous. À Kendaki na hôpital on est juste allé nous Nzamba a décidé autrement il y a cause à Amna et donc tous en ami à l'obate te rendre toujours gloire par Nzambe. Il sait pourquoi il a permis à notre maman Chako Asika quitter Bissou. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Congo Victoria pour tout détail de cette émission, pour tout détail il y a ba image au nyoso to causer la bino to relaxer bino comment jour corps et kobima jour qui est enterrement là où les gens vont mais à dans un instant na lipango esika notre maman artiste maman Chako avant na bien là on a matonga référence aux alibana qui na couloir esika notre maman Chako na sa résidence. Donc voilà, laissez-moi remercier notre équipe vraiment qui travaille au Fouré Moulin. Merci à vous Guy Soloy qui est derrière la caméra. Merci aussi à vous le prof Moïse Azo contrôleur machine. Merci à vous notre boss chief le vrai et le grand pétrolier derrière c'est JB Koumalouta. Merci Ronsa Massama pour notre soutien et notre transport et Faris Abdallah. Je suis d'accord avec vous mon vieux Odilo Mampouya. Restez toujours connectés sur Congo Victoria pour quelques interviews, confrères bazar, autour de ça micro, il y a des artistes au bazar. De me repartager papa to kaba avis il y a mort na mort par rapport il y a temps au ba travailler maman Chako comme maman Chako c'était maman gentil azala qui bien na batunyo c'est maman ba nako koto même les artistes et musiciens maman ko gentil a solara bien na mon tout sur le cas interview aba nako pesa mutu chance na savoir faire ya musala. Restez connectés sur Congo Victoria, on se retrouve juste après pour des interviews. À tout de suite. Vendredi. Alors subitement na tongo no ba benga ko akufi. Bon, il y a des gens qui ont d'habitude pour aller le même jour. Le lendemain, il y a des gens qui ont fait prière. Alors, les gens sont surpris, on est tout. Après, on a bien, j'ai compris que c'est que l'information est bien vraie. Donc, c'était ça. Mais maman Belaki. Bon, en tout cas, détail n'a évité. Non, il y a une maladie, nous avons un soin intensif. Non, il y a brisé bon, nous avons un soin intensif. Mais ce qu'on a évité, quand il y a bon pour le rôle appelé à ils ont des familles. Donc, ceux qui n'ont pas la tamboula, ils ont pour les qui sont des actrices. Donc, on a bambala mogo mais après ça on dit ta belle brise que on dit c'est la crise mogo makasi mbala mogo mais tu eminga ola la tinga la mukate mais tout ça mbongo ka nzambe. Donc, ba détail pena na ibaki ngote. Ba souvenir nini oyo yotikali nango pour na mama Chako. Bon loko ya liboso makasi na monaki après ça considération makasi mingi. Le fait seulement mama Chako za n'importe quel maman a théâtre traité. Akuta bato ya théâtre bazali boso pe baleki musa basi ba epesima mais ye pena sala marque donc ce batanga mwasi na Congo ou ya sala théâtre batanga na mama Chako. Alors bien que ba mikolo ne bazali na âge na baleki bazali mais batia no mama Chako mais na niveau na ye azabe na groupe na salaka akanebi de star mais ayebisanga ke pako ngana sali groupe mais baleki nanga baza ba actrice na yo donc on peut ça au bango yo encadrer bango yo moko na groupe so pesinga baleki abi na yebi pourquoi na sali bongo. Donc, yo zoa bango, yo encadré bango. Yo considération na on peut sanga. Donc pour nanga c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Nzambe asunga apesa mitema oyezoki ya artiste no sokimia. Ah merci. Merci. Mais à 10h on m'envoie la photo et puis dans le compte Instagram je vois Davina qui publie que maman au Torobo sana kaote.
Je me dis, mais c'est quoi ça? La nuit, on me parle de la mort d'une personne. Vous avez fausse information. C'était un grand choc. J'essaie un peu de vérifier, c'était vrai. Notre maman est partie. Vraiment, jusqu'à maintenant, je crois qu'on dirait qu'il y a un endroit dans la cima. Donc, je n'arrive pas à digérer. C'est vraiment un grand choc. Voilà. Tout est colobéza pas si. Mais tu sais que maman chaque aux an souvenir ni malamu. Voilà maman. Souvenir on a lobby en haut, on a interviewé Belé puis on a parlé les sous. Na habité point Nzamba sala qui joue au Marina Piro ba yebi ki nga dans prison. Ba yeba on a tournage dans na tourner pas. A jouer maman langa abanda ko bela bela tout. Na ndo bimana Marina. Ba to ba film ba ko mona. Piro était mon ami. To tourna awa. Nazaki apte sur scène. Omar a benga pe mena bisinga qu'est-ce qu'il y a? Ozobe la tonne dans mon ndo sala ati. Na bendie pe mena fenêtre. Nzo ande maman vani na fenêtre. Nazo ebisa ke ndena za na loko mabe. Tala misu nanga. Omar a dit o ba ninga ni na bise na za na poisson dans nzoto. Un mois yango na gérant ngoto na mili bakisi na mon esimbate. Na ka maman bisinga ada kota na kata ndako. Na kota azu verre a chemai. Asinga boka soyi. Na boki soyi. Na moni soyi na ngelongo na mai likolo ekita tina se abisinga wi oza na poison. Abizelo mona ye moko azu mai vers mususa che mai. Aboki soyi netika likolo panzani. Asinga ko bangelo te. Nzambe mutu asungaka, nzambe mutu arépondaka. Tika kolela. Ko ebisa su mutu te bomba yango. Et puis attends da fingio ko luko répondre était gérer makambo na. Salabo. Ce par là maman langa zaki attention mon tournage moi nangai na sepe ko mono mona yambinga nzamba zo lokumu idem na vie de loi pose à chaque fois soit moninga ayambinga mo aleli nzamba zo lokumu oh peut-être tu me sois quand c'est que ça théâtre bon ba bi vérité ba soit moninga aleli et cette maman là azalo quoi maman nanga akei pensez-vous na Rosanden je très mal na mon non je vais pas tourner sur la bêta ah. Bonjour. Merci beaucoup. Ezo Salapasi. Vous allez en annonce Nabiso, nous sommes là toujours parler avec les artistes et je suis passé avec cet artiste aussi, grand artiste, notre pionnier de Adaïdonga. C'est avec lui, Toro Kamo Avine par rapport à Maman Chako. Bonjour artiste. Bonjour mon frère. Bonissa. Ouais, santé ça bien, mais tout ça bien. Mes condoléances. Merci. Sango Oyo Mbaki Ondeni Akoyo Maman Chako, Bonjour Moronaye, c'est un maman Oyo à côtoyera trop des artistes à la gentils à Yamba Binot non sala Oyo. Un mot d'abord par rapport à un rôle mon Bonjour. Sincèrement mon frère, jusque là il y a un point que je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est hier que maman est partie. Mais avant-hier la nuit vers 20h et ça là moi message moi les kaki na habité sur naibi em so yoka kiom et yoka ki ndeko moi mobile autant comme moneta ça comédien qui a koufi. Voilà, on a eu à vérifier Zaï Lukuta a koufité. Arrivé à 10h, 11h, on m'annonce que maman Chako a koufi. Donc toutes les deux infos et voilà. Et ça là ma bé parce que c'est notre maman, c'est ma maman. J'ai un grand témoignage naïe. Donc ça là bien. Mais les autres aussi information hôpital wana ba négliger maman ba yambi maman ba na 9h 12h ba mbete meto yebi que hôpital wana maman Denise a Tsabino ba artiste comédien que personne ba zo ka soin kuna mais combien ba ko maman avec négligence comme ça. Bah bref, dans la preuve je n'étais pas là. Mais ce qui est bon, c'est que ça m'a bé et ça vraiment m'a bé. Ce qui est bon c'est que ça a volonté ensemble. Parce que la mort nous a même temps mutu. Nous a même temps mutu. Na minito et salami, to lukana nous charge, il y a to honorer mémoire à maman biso accueilli. Le reste, je sais que ba konzi baza, ba olande la makambo il est bien. Mais ça je ne connais pas on a bien tout moni ba artiste monsieur ba ina na hôpital, bilama moins sexy bande qu'on a biso basi wana. On doit arrêter ça, on doit arrêter ça. Je sais que peut-être monsieur ba finir la bongai. Ça change. On doit arrêter ça. Et on doit arrêter le système Yamuto Akoufi, on vient pour nous faire n'importe quoi la matanga. On doit honorer la mémoire. Dites-nous, ce que la famille a battu na bakufa kana. Est-ce que va rappeler les 5 années la matanga? Non. On doit plairer. C'est notre maman. Ceux qui te sangwa et toi ne kolila. To suka wana. Te laksa bilamba. Te toi kolila. Quel message n'a pas ce que lancé dans le gouvernement par rapport au soutien de cette maman? La maman a bandi makambo vanga kutu na yeba ke na sala théâtre. Ceux qui
na âge nanga mutu mo pe na gouvernement sala raza na âge nanga c'est que yé pas zara le kwanga tala maman on doit faire quelque chose. Aujourd'hui toi tu travailles pour le Congo mais cette maman a eu à travailler plusieurs années pour le Congo na domaine naïe. On doit faire quelque chose s'il vous plaît. Maman Denise Batonio Subaza eza matanga ya icône moko à théâtre akei lisu moko mususu ya mwasi akei s'il vous plaît bosunga même sur l'autre tika kana maman bipendo maman linga maman linga maman moko akei bosunga s'il vous plaît. Porte-moi de la fête au Kabwana. Merci, je sais que c'est fort comme message. Lorsque nous vivons, c'est un bon moment ya toluka kobongo la mitema parce que la mort est bête à récupérer. Kolanda beauté te kolanda force te. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre, ça fait mal. Là, c'est l'artiste Adaï Longa. Vous voyez comment ce monsieur parle avec son cœur. Il reconnaît les savoir-faire et à maman. On a traversé 52 rivières. Ça comptait les fleuves, les océans, les mers rouges. On a tamboli trop dans le monde. 52 rivières. Papa, Moutoum Sotia à Koufa a traversé jamais 52 rivières. Ça comptait les océans. La mer Méditerranée, la mer Rouge. Mais il faut le background. Il y a famille, nous avons calculé 4 personnes qui ont poto. Moussala perd c'est la famille pour voter dans la poto. Mais nous avons à travers Moussala. On a traversé la rivière et belle dans mon kilo. Parce que secret nous est aranini. Oh tout ça la rawana. Et ça moi lititi tonini pour yoso beta. Secret zaboé, secret zaboé, secret zaboé. Kaka ngape wa te maman na bandenge na ngamoko ya privé na baya na art do to bana pesa na ba conseil et puis to bana on seka mingi pour maman linga o seka mingi lokwa biso pe maloba to lobaka er nyonso fe sexa moto so to kuta na bato en tout cas maman bana on seka petro trop comique bon trop comique soki esengo ezali mais soki stress ezala pe mo réticence muke même maman ba tant nyonso to kutana en tout cas to bana on sola so bien to bana on seka kutu bien. Et puis une fois même na tumbola na bi ah mère webi ke bino bo kola te webi ke yona mambi la belle penado nga penande na bo na kana ka bino mère seka ka bia butatika yo koka ngata na eli boso da bo yo kimat ba blo mo andengwana donc na koloba a podia bana ba mikolo mingi na sali constat so bokutani boye basala eloko muso ezaka te les à côté ba podigaka ba conseil. Et biso pe tozo zwa kaka tozo pratiquer donc na rolo ba relation to ngina na mère yango ba souvenir nini au garder makasi vis-à-vis ya maman Chako souvenir na ndenga ya art to na ndenga conseil na ndenga art na ndenga taki maman na mwana na nyonso bon souvenir ka ora rolo bana garder jour azo sanga mbutali ka tika tumbako ngabe na bi amer JB Koutou, JB Mpiana, souverain, papa chéri, prêtre, aleki nga pour l'aspect, atambola kabena na boka la gaillard, bongande na tika mère. Yozo la JB, yozo JB, nga na lobi na otika tumba nga ah maman na bona tiki, na zuna bwaki ngo papa, tant to kabwani nga na mère bi tumba ndenge sala, na kuzongo pe kaba. Ye, dembu metika la na car. Uta soki mère yo kengela ateba. Donc souvenir ga ya ngwana parce que salama ngai na ye donc ya ngwana na tika ngwana makasi mais il y a beaucoup de souvenirs dans nenga art souvenir eza ebele on a ko relater parce que eza ebele o to tala mais ceux qui ba konza mboka ba otalo okoko senga ndenge nini na bango mbeba na mboka tout ba diaspora ba otalo balela maman na lolenge nini par rapport ya respect ya maman Chako asali mingi na kati ya mboka na biso na monde artistique non sengelo te fallait ko senga ngota ngazaki vivante nde yango ya ko senga ngo mutayoki ne bilenge yango te ale yo siko ya siko lobake no boya okunde bien soki molimo ya mutu esirkilaka azoyoka kobetanga mbata ba idaka mutu mutu ya vivante yo ede mutu se akufi po olinga te bakundeka bien ata bango par rapport à bakarte akufi na hôpital wana bapesa bango balese papa s'il te plaît Elvis carte oui
carte eza mpona kokende hôpital fale carte yango ezala pena boya kozwa mpe baprovision bozwa mpe biloko tu carte yango mpe bokezwa bapale ata baterrain moko boye bino mo boko motonga na bino eza ida bien ya kopesa bacarte me ngai naloba na gouvernement eloko nakoloba te parce que gouvernement basepeli na baart nyonso bamare wana basali donc soki ezali peut-être que gouvernement liloba nini mpona bajeune fille ya lelo nakoloba peut-être bayebi bango bien te bamonimoni bango sikoyo me bamare bato ebele kutu baa na gouvernement ntango mare abanda art nde bauti kobotama mpo misusu to baage moko biso neti ngai nakuta mare na art nakomi déjà na ba 5e primaire ba 4e ou 5e primaire donc bato ebele baa na gouvernement misusu to baage moko donc bayebi somo ya bamare wana pourquoi bayeda bango te parce que bato ba gouvernement discours na bango ezalaka moko soki nano akoti na œuvre te na action te oyoka nga moko nazwa pouvoir na koyede bato oyo na koyede sport na koyede boya soki bakoti carnet changé bon sikoyo biso tokoloba nini bayede na mboka kaka baartiste kaka te mboka kaka voilà mais bato bayeba mpo toclosike na yo obande Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours notre interview par rapport à cette situation de Salapassi. On va essayer de parler avec Liliane, notre concert Oyo, à Salapé, Moussalamon Abisto, point de fin par rapport à Eliwa, il y a notre maman Chakola. Je dis bonjour Liliane. Bonjour papa. Bonne santé. En tout cas, santé à moi bien, mais toi en Kanda. Mes condoléances. Merci. Kanda Soussianine, toi en Mawa. Kanda pour la négligence de ce qui s'est passé par rapport à maman Chako. Donc, moi, je ne condamne pas que HG, je condamne et la famille et HG. La famille d'abord, tout le monde a famille. On condamne la famille dans l'acte. Au monde même si aujourd'hui, aux ana pas maman, tu as tes soeurs, tes frères, tes cousins, tes oncles. Oh, le loso ba que yozo bela, ba ya. To soutenir non moi na biso. Ba on met mon en place au félété. Oh, t'es pour ba tchaba ngokuna ba journaliste ba zo traitement bobo. Non non non. Oh, on est en deuxième partie. En première partie, Binodan nous faut botter les maman Chako ne manquait pas l'argent pour que la ligne l'hôpital Nyon. On va même quand l'hôpital a offert. Oui. Agi et banzo bomara maman Chako. Papa il y a théâtre Mukuse wana. Oh salama baba impère wana. Yandimos azaki kuna asali émission pour dire na lingi ya wate. Baba négliger ba artiste. Kufa na poni bo me mangata na moi hôpital mo boeme na sauvegarder vie na ngana kufa te. Tu vois un peu, Ngai, Songana Zalaki, même si je ne suis pas la fille de maman Chako, j'allais intervenir. Na sens nini, Ngana Kena maman na 9h. Tito comme à 16h. Même papa PC qui si mon robot aspirine Novalgine. Il y a pas calmant. Loko la nan to bosali le côté première so bo pesa ngande gonanga na Kenai. Non, Kenan de Gonanga. C'est les 12h. C'est là qui dit 17h, comme intervention, Wanalino et Salaboé et Longwe Balouké Kende. D'abord, c'est la négligence de la famille. Parle si on peut dire quoi parce que maman Denise a foutu un bon, qu'on a pas eu de soins, bon, on néglige comment. Yango, au monde, il va au fêler au Mahala, au et si Sabango. Ba au fêler si Sabango. Ngai, Nazan Bato Poto et Belo, Babenga, Yago, Lambongo Yaka. O eza ba famille Nangate. O ba sepela kaka. Yago la pina répondre quand il s'agit de répondre. Ça veut dire Nazan considération mon beau. Mais baza ba première partie. Tu vois un peu. So ba c'est peut-être $100. Famille Nangé Kobim ça 70. 30 mois et ça la scoba to libanda. Mais tant ou biso to comment chaka que non, pour ba futa ki mbongo kuna photo que nous soit gratuité to aussi là. Aussi là papa. Par laquelle message je lance dans le gouvernement? Un message, je ne condamne personne de gouvernement qui a fait l'association de là-bas que Bazoara traitement, Bazoara boé. Moi d'abord je condamne nous-mêmes qui ont accepté même si ma PCB sont gratuité de quelque part.
Cela ne veut pas dire qu'il faut bomba mbongo na poche na yo. C'est là l'hôpital Ophélie. Non. Voilà pourquoi je réponds au micro. Je suis ici dans la famille de Maman Chako. Je n'ai pas peur parce que je ne dis pas le mensonge. Je condamne et la famille et l'hôpital. La famille a négligé parce que va y place à gratuité. Et gratuité à connaître même ma négligence ou même ma liwa. Il y a une relation nous allons Maman Chako. Maman Chako aza koko ponanga. Koko biologiquement mais koko po ba ebele oto benga ba papa ba yaya ba to théâtre nakuta déjà Maman Chako azalara na leka awa masika sa longwa mais aza peut-être afin na batumso obelelo yo zonga boy OK donc c'est vraiment une grande maman, une grande dame. Oh, nazo beta c'était na bato théâtre ke bake papa Maman Chako buzobe yate. Il y a un tochino message no ko lance te bi ke matin comme jour ke bimba kundi. Ko senga na gouvernement par rapport à ça t'attend. Vraiment, c'est que je demande pour Maman Chako. Maman Chako za icône. Parce que tout le monde a so ba homme politique ba koufi. Et ça, la place au P, c'est peut-être pour 1 heure, 2 heures. Moi, 2 heures, que mot de circonstance, gerbe de fleurs, présentation à la famille. Donc, pour Maman Chako, avec tout le respect, je demande au gouvernement de nous permettre, même si tu es que malade, on est consciente de ça, mais on demande pour elle, la mort n'était. Une apercité. Non, non, non. On veut que même à Takuna, la clinique chinoise, ça biso quelques heures. Oh, et ça que moi, batune balelaye. De partout, poto bawapi baoya to mona matanga dadi bayaki de part et d'autre. Ndenge mon pena Maman Chako bauta de part et d'autre. Donc Rosal alors to sengi na gouvernement boyo ka biso mawa, bo compatir na biso. Maman Chako bandi théâtre le loté. A bandi théâtre président Kabila tango ya rakuta Maman Chako sa théâtre. Président Fachita Ngoya kuti Maman Chako sa théâtre. Maman Chako o ato benge na maluku. Ateza théâtre moya mutu mo abimi lelo. Ayaka. Donc pour nanga je ne sais pas quel est l'exemple que je peux donner pour elle. Non, on a par rapport à bongo et on to sengi na bino bakondi bo permettre biso mesure de grâce wana ya rolela ye to repanzana moi muke pour no yeba que malade des ame ba panza bisoté. Et puis le jour il a sorti accord parce que nayoki déjà que la semaine prochaine les lots baouti déjà quoi embaumer les temps makam mususu mamnia surtout mususu ba pesa biso vraiment mesure de grâce qu'on a en les live. Merci beaucoup Liliane, dernière question. Hier on a remarqué Basser Nayo habillement bien tenu matin Maman Chako maman tellement respectueux. Quel message qu'on lance na ba ndeko no basi pour habillement. Message pour habillement wana ya onde nazo loba. Omoni mutu na mutu aza na façon ya habillement na ye. Mais tantine na biso théâtre ba comment ya ba luka pe mi bali indirectement. Baza pe na ba guerre d'esprit na bango ezake na bimana fi wana lokwa na komi na fi wana na tchela wana libaya na late lamba na pona laksa o wana. On n'a pas besoin de ça ici. On n'en a pas besoin. Donc, bino oboyo ça ba vie na bino entre vous femmes et femmes. Ici, on n'en a pas besoin. Maman Chako sali vie wana te. Ya robima na fille moro boto tchè na liste wana ke to yebi pe na fille ki ngani. En tout cas pour elle, on demande tout le respect. To boy mbeba, to boy bino boa ba to théâtre biso to ba to média. Donc to tika bino pété pour to zong saka sur place, to tumba sur place. Alors on demande du respect. Habillement na bino ezala bien peut-être boloba yé pas lati bissé nanga na ati robe nanga eza mulaiti na se donc il fait chaud na lati bissé moi mon pépé mais na olata colante serenga sans sous-vêtements on ya roleka na la kisa soki nini o jana onini toboyi vraiment wana toboyi alors je dis ba PD ba mi batela ba lesbienne ba mi batela parce que awa eloko wana eko lekate elle n'a pas eu le temps de faire ça. Elle s'est respectée depuis Azala, Tinzambazi Moli Monae. Alors on ne veut pas de ça ici. Moi je suis avec vous, votre mot de la fin, mot de la fin, ce que je peux dire, merci d'abord à tout le média, au Bisotozawa de tout le jour, l'assistance Yabato Théâtre, Ndengezo Leka. Vraiment, mot de la fin, tous les Maman Chako na Kimia, qui bombanda, bomba, qui n'y a surtout bomba. Tout l'accepte que awa. Ce n'est pas un endroit où on va retraiter ba faire. Non. So mobile nanga lando ndengo za pina matanga Maman Chako aye. Awa muto yo linga muto azate muto yo linga kinganya zate. Tout le monde a ses responsabilités. Donc ba responsabilité libanda a to matanga. Merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre, lui c'est elle, Liliane, c'est avec elle on a essayé de parler par rapport à notre maman Maman Chako, ça fait vraiment mal. On se retrouve juste après avec notre interview. Merci beaucoup.
douleur banini nazomelaka bato samedi mpe efalaki asala tournage vendredi samedi asala tournage moko na esika nakosala tokei na esika tozalaki na besoin ya kokende tokuti mpe bato bazalaki te po enfant na biso bazosala nini babi bato ya nini bazalaki na réunion tokei nde baye okende na esika bingaki misala tournage bien important azoseka malgré bon badoula moke mpe elle parlait elle faisait tout ce qui est normal samedi namoni samedi tozalaki na ye azalaki nepeke na ndako dimanche non tokendeki samedi dimanche il fallait tokende matanga ya sina po aza mwana oyo abandaki vraimen kozala na biso nde tokoki papa na ya bafi tobaki mpe tokende assiste toyokanaki na yaya ke tokende dimanche wana na ntongo ake mpe église azongi abandaki ne mpe kolamba nde na kolamba ayoki mbala moko na kingo esika wana ayoka mpasi esali mbala moko akangami abengi petite sœur na biso motu tozala na ye yaka aye masenga esika po azalaki mpe na bitude ekomaki kaka moke moke po masenga awa nazoka kingo soki malili mpe ekoti ya zwi fula atie na kingo bamase ye esili alobi na odi mwa bien sikoyo dimanche nde toyokanaki na ye tokende mais esimbi te po samedi na butu lere asisi wana ekomi babutu vers ba 23h namoni grand frère nango nga na landi ya peye po chantal lobi na ntongo ifo ya po awa mama aza bien te oke otiki na kita ngabi d'accord na oya nzoka nde na butu wana ezalaki sanga papa bamemi ye na ashishi po bazala conventionné bakomi na ashishi basalaki l'examen makambo basalaki toyebi te nayebi ya dimanche te balobi na ye bozonga lundi bongo oya kozwa résultat ya baexamen namoni lisusu vers minuit ma grande sœur lisusu akomi nga na testo chantal lobi ozala matinal po okende ya mama l'hôpital nga mpe nayaki vraiment matinal na ye ekozwa bango avant wana basi basalelaki baprière tout ça tokomi tona vers ba 9 bapesi biso place tofandaki na babango bango wana ezalaki ya 4 place bango wana bato bayebi HJ okoti na entrée awa ezalaka soki bazozela baresultat na ngambo okuna bazozela bozwa baresultat obe moke na porte moko eza deuxième station mosusu nayebi te ezalaka mpo na nini bato baye soki premier mbala liboso tofandi quelque porte ya bainfirmier tofandi na bango titititi zela baoyo bayeki nai na futu bakebaki ozwa baexamen esala au moins 2 heures bien 3 heures du temps mpo bazwa baresultat baye kozwa résultat nasi kozwa résultat esili il faut ke nozwa papier oyo bakoremplir oyo bakopesaka rapport akei lisusu soki na bureau nini batie bazwi papier wana sikoyo ifi bakutana na médecin baki batinde na salle d'urgence bakomi na salle d'urgence balobi bamédecin nyonso baza na réunion ya salle d'urgence babengi yango salle d'urgence mais bamédecin nyonso baza na réunion nde baye kopesa numéro ya docteur moko abengi docteur wana di azoya aye koyebisa biso akei mpo akekuta na docteur tobandi kokende vers ba 13h ti suite moko ya malonga eza te ekomi ba 13h azosupporte sukofana alobi asali sikoyo wana azoloba lisusu efimbi te azoloba lisusu te akomoloba na basini singo sikoyo apeka nyonso efa tiako po azala bien soko botuni likambo asengi yo opesi ye papier na biki ya kongo na besoin aza na mama bipendulere aye mais docteur kasi aza wapi docteur lere aye biso toyebisi azalaki azokotakota na bape nde ye moko asengi bapesi papier akomi ake na salle d'urgence kete wazosupporte soki ofana te alobi alala
ngai na bandaki voilà toujours la réception à s'allonger la réception. Comment que les trois autres on peut ça maman Denise mais si la maman Denise ya kengo on peut ça ba artiste grâce à l'organisation gratuitement kuna mais kuna ba komi ko bafouer biso au lieu de avoir soin gratuit mais kuna ba komi ko demander biso bon ba yebi que non le col qui si moko eza sur place te ko ba somba mais moi je m'étonne yo munganga ba yebi que non nani ba pesa biso nani ba carte d'organisation so yebi que loko qui si moko eza ngime yaka comment ba traiter mutu mais toi tu parles on fait en plus mutu autres traiter aza n'importe qui te mutu autres traiter aza mutu à niveau assez te mutu autres traiter aza monument au gouvernement yebi aza monument au gouvernement yebi mais ça biso passe na minute ata to vandi to ça sembla na minute même place ba gouvernement ça bazo capable parce que ba msiba ba comme ba poste wana batala mama Chako na TV batala mama Chako na TV bazo ka douleur mais moi na manifeste douleur na a ezate mais kita nous to ko ba teke tozo longwa kuna te mais pas solo là ou bien va arrêter oyo azaki sima ya mama Chako kuna bakanga ye parce que soki bito longwa biso moto futa mongo te biso moto tozaki engagement wana te ma fondation Denise Nyakero moto tozaki engagement wana voyez bon organisation wana etali biso te biso toza na bahierarchie parce que nani programme eza ekoza établi mpa na bango bakolancer yango na bagroupe alors vraiment elo na koloba programme eza nango toujours bien parce que mpo na ngambi nzo na kosimpose na koloba na pasi wana ntango nga na mwa moke na ota Mama Chako na TV nazotala ye na TV nazo apprécier ye alors lelo oyo baartiste comédien minene bakufa baposa sans souci monument ezala te mais oyo ya Mama Chako po te imposer monument ezala to imposer monument ezala parce que aza icône en tout cas Mama Chako aplaisir naza na kati ya transport même ntango tozoleka na HJ malgré tout ezali na cash ne mais ozoyoka bruit ya baclient mauvais témoignage déjà na hôpital wana donc eza mapasi makati ezo blessé vraiment conseil le mot de la fin eza d'abord mes condoléances ya na bakino nyonso bana ki okupeli so otali na chaque mapangu 24 de commune ya Kinshasa attend bayoki sango baza en deuil alors tolela Mama Chako biso nyonso ensemble c'est ça message de Là, nous sommes toujours bel et bien là où notre Mama Chako, la résidence à sa parcelle, Mama Chako. On va essayer de parler avec JP Massamba, président et artiste et comédien, pour point de vue par rapport à Eliwa et Mama Chako. Bonjour, président. Oui, bonjour, papa. Bonne santé. Nzamba Osunga. Mes condoléances. Merci, pareillement. Sango ya matanga o yamba ki onde news président et artiste ko yoka sango Eliwa et Mama Chako na onu so sala na musala oyo jiraka. Émotion ezalaki nde. Bon, moni mutu sala raso yeba mutu wana obengaka ye oyoki akufa esala passe eza bato mosusu yo benga yo enani te oswarana te mais soki osolaka na mama wana ça fait très mal nga nasolaki na mama wana vendredi nayaki ne jeudi nasolaki ne vendredi samedi mo abengi nga natindeli nini te esalanga passe ebe esanaki mama akufi donc
ça fait trop mal. On a eu des informations, moi, néglige qui dans l'hôpital HJ, tu es l'hôpital, on est à l'hôpital Oyo, maman Denise a Tsab, artiste comédie, mais il y a eu maman 9h, il y a aussi une petite 12h. Ndeka bande ba la négligence parce que ngana yaki wana mardi na 7h30 après aussi combien le même mardi na 10h. Ils ont une négligence totale les agions. Ndeka bande ba si seulement vrai négligence en tout cas je suis fait salama pas porter bango plainte ba la médecin wana ba arrêter parce que négligence oh ben non assistance à personne à danger faut pas quand même. Quel message que vous avez gouverner par rapport à tant de système comme il corps et mal à mon cimetière. Donc vous savez comment l'État va s'attendre pour que tous atteignent qu'on est là. Maman on attend. Les a mesure au chef de l'État à Sali pour pas longuement pas se mettre au sein en mesure de grâce pour naïe. Ba pep so moi tant mon go ba rosala on to kuta na réunion, mam to so la boîte la télévision to na réunion surtout dans la stratégie. Ba président la président a congolais. Mais président Fati pas bango dans limité. To ko na nepé bango to Caleb to so na mala bango a une solution. Ba tenir so mo la gouv. Alors venir ça maindomba to ko benga bien numéro gouv. To ko benga beto a aider biso na ba kawana. Pour m'attendre les cabets posa a même qui drapeau mboka. Avoir ça trop na comme mboka. Lelo azate. Alors faut le lena di na rana. Président JP Massama quel message que lancer na ba pour habillement tout le monde ba sur hier ba na matanga habillement trop sexy par rapport à habillement aussi. Ba continuer quand temps ma kwanze ma bango na nzoto nde ba la ta sous bonté. Bon à to PC concert là ta nega bon. Moi je vous conseillerais de continuer à même besoin ma kwanza. Votre mot de la fin pour le programme. Nzamba wala pambola bino to za to tana bande ko boto ça programme to lancer bino. Merci beaucoup mesdames et messieurs, là c'était JP Massamba le président Oyo à Gérard les artistes. C'est avec lui on a essayé de parler par rapport à quelques points. Allez-y comprendre, nous sommes on dirait avec les artistes. Dans la prochaine vendredi, on a un studio mange à marche. Voilà, tant que tu micro, pour ne pas qu'il y ait un boy en ayate. C'était votre moi pour aller. Il a passé maman Chako. Tu parles d'icône, dans le monde de théâtre, vraiment c'est difficile. C'est un moment donné, maman Chako, Bayambi, na IHG, banane, baïko, si mais na 12, babi négligence dans l'hôpital. Je peux rien dire. Na rolo baté pour nous avoir profité. Non, na rolo baté comme on a monité. Sur les qui quand même qui ça bon. Yoki, nous avons profité. Faut m'en confirmer. Et ils allaient bien. Na rolo baté pour un sentiment na monde la télé. Je parle comme ça. Tu parles d'un moutou mounéné. Dans mon théâtre, dans les bêtes qui là. Donc quand il m'a minou, après il y a couffé quoi minou, ballon les minou. L'aime sous minongo. Ils ont déjà infecté ou quoi? Je ne sais pas parce que minou dans ma première belle minou comme en abaneur. Et en plus 3 minous, bala Morocco. 3 minous, c'est bien fait que minou, minou sachet c'est comme en abaneur, je sais. Ça va passer. Donc nakamwa na mona pa bela na mona jour asoka zaki na lopango oyo na ki tournage awa to seki to blaguer ye ko va na bato na ba façon tout yazaki so zaki na ba na 30 ans comme na 30 ans. Est-ce que vous avez joué un rôle vous partagez les mêmes tableaux? Mais bien sûr dans un rôle dans plus de 3 ou 4 fois déjà to jouer na donc au monde sympa dans ça on attend même ya ko voyager na même libanda na kinana Goma to va na hôtel abenganga to tasko na lac to va na benga manesi yaka. Après ça, on va conseiller mon lelo. Oh, na moment na carrière nanga. Et comme peut quoi avancer, na mamba ibsenga vraiment na Goma vraiment. Azaki modèle, azaki na ndenge na ye. Ano ko jouer na ba jeune lokola na ba naka la loi en groupe salongo. Donc azaki na complexe terre ba camarade nanga na chéri nanga. Donc il était comme ça. Donc ça fait mal vraiment te perdre tout mener mais na ko senga ka nzambe. Ba psek na ele ka vraiment dans de bonnes conditions ba polémique ezalate. Vraiment dans bonheur et que ça a biso plaisir autoticali vraiment ils ont bien. Yama yo polémique déjà bandi bamsu ba komi koloba machi ko ba beti nzete pa na bino ba artiste ya ngo komi ko welela ye déjà pour bazo. Ngaku tuna kibana mama kindoki na ngaku même beta na basola kindoki ngala na ngaba beta nzete ça veut dire quoi? Bino ba komi ko ba ba spiritualité batu. Dans ce y'a ma spiritualité c'est on komi na ndoki. Bino ba bando ba beta batu bilibota pourquoi dire ça? C'est au chitina yo habillement. Habillement ba sert tout monde hier ba habillement ba sert rola habillement trop sexy. Mais ça je ne peux lancer na bateau de partout habillement ba les mamans ndengeni. Oh mon na ola ndengeni parce que moi na ko pesa conseil de mikolo roi bango ba ba neni rola ta tena matanga vraiment mukolo. Donc il est pas conscient na makambo zo sala. Yo mo yeba na matanga ola ti biloko ekolakisa elakisi mabe na miso bateau. Suneza yo mo za bisote. Yo ka se ba comme so la ti na matanga.
Ça veut dire quoi? Donc, c'était un message dans le gouvernement par rapport au gouvernement ni pour Maman Chako. Parce que Maman Chako, elle est très bien. La polémique est à la tête. Toutes les plateformes sont à la tête. Basangana, baluka et ça la solution est bien. Naba mikolo, naba leki, basangana pour la solution et les cas bien. Tu vois pas problème et la polémique. Tu lis pas marmer les canons sont bien. Tu vois pas moi mbongo, boy pas moi pas polémique pour rien. Les autres boy tout ça la même sous Pierre Tombal de Machako, tu boy. Tu as besoin que non, naba mbongo ba to ba kosa ba cotation. Parce que les mamans Pierre Tombal. Pour to que na maman, to que na ma cimetière tout le monde a Pierre Tombal, y a misien, ba personne personne et ça munene. Mais comment on a artiste comédien. Mais comment on a comédien quand muké boy, ba muké ba comédien mon peut passer ba Pierre Tombal wala. Et na sens et bon Pierre Tombal et c'est l'autre côté. Et ça rien mon frère. Biso ça la vie de Pierre Tombal et Solange Minono na pour nous. Écoute, biso même pas on a ka moi. Moi, on te dit ça, tu as deux Pierre Tombal. Si tu as icône à Koufi, tu as cotisation Pierre Tombal, tu as un côté. Donc, on n'a pas de cotisation, on n'a pas de salaire, on n'a pas de salaire, tu as une polémique. Zamba Soumé le Kabia. L'artiste Manen. On a un micro. Dans sa organisation, il faut un micro. Parce que déjà, papa Massouma, Maman Chako Azalagi Aye, Azalagi na groupe Naye, pour nous moni l'association Moussouba comme déjà qu'on déclaré. Retour aux interviews à papa au président a déclaré déjà au président Massoumou il y a zomi maman la polémique on a été président Massoumou je sais que non asa président NTTPC président la biso nyonso ba plateforme est belé dans la NTTPC dans la dynamique dans la plateforme est belé donc asa le roi ya za mon compte na biso ba sa organisation elle est bien ba sang s'appelle ba ndeko nyonso ba sa organisation elle est malamu to ba suba ima peut ça la bien polémique ça na le côté déjà mutaza nini akufi Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez-y, comment là, c'était l'artiste. Non, c'est juste par rapport à cet élément interview à Matanga. On se retrouve juste après avec Isoloy. Merci beaucoup. Yo Kokoma, la privilégiée, il y a mon bic ici, il y a Tata. Yo Boyi Kozala na Obo Kilo, il y a Tata. Mais mon kilo à Tata. Té. Et Kotanga Kombo ya na Buzobate. Ozali Kosolola na Mobikis. Lobaka Nangai. Oyoki obalaye na litoi nini ya chayo na mbongo nini ya pesa na libota na yo boniko bezango bolukaka ngonde na yaya olingi luka makangu na okuna na bibwa to na kingabwa oyoki azongwenya ngana zolo ba yazongo artiste. Bonjour d'abord. Bonjour. Mes condoléances. Merci pareil. Donc tu es dans quatre le pont ya Maman Chako. Ba souvenir nous garda na rôle to diabo jouer tabi bon Maman Chako. Ouais. Mais na Kimobik c'était kala avec le fondé Fiotsingoma. Le gouvernement pessimiste quoi dissertation est-ce que message nous colons dans gouvernement par rapport à la maman et comme corps et bimba la mon enterrement mais si des grâces nous conseillent dans gouvernement ça là pour que ba toi soit tant coller la Maman Chako. En tout cas j'en ai aucune demande au Nakosenga parce que Balobaka d'où Alex c'est Dilex. La loi est dure mais c'est la loi. Donc on peut pas Koluka Kosenga potam sous. Mesure de grâce pèse à la noix Kosenga peut pas ouais, mesure de grâce c'est ça. Mais bon balobi que troisième vague est à Makasi. Alors pourquoi moi je viendrais ici pour dire le contraire? Pendant qu'on a testé mon touté, on a sali analyse mon côté, on a sali étude mon côté. En tout cas, on a un sentiment. Donc, ou encore sur un sentiment, on a un sentiment il y a qui s'appelle Mingite Maloba. Artiste, on a eu des informations, maman, comme depuis 9 ans, HJ, c'est moins négligence, parce que tu as HJ hôpital, maman. Moi c'est mon compte à PC pour que ba traiter artiste ba zo reçu na bino mais ba comme ko négliger ba artiste maman never ba simbe douce ya me permettre déjà nga avant na lo likambu na lingota la contexte na lingota la contexte à likambu no lingolo bateka na c'est émotion pour maman Koufi. En tout cas ce qui s'est passé là-bas moi je ne sais pas en tout cas mais ceux qui ont négligence, n'ont moins trop. Ceux qui ont négligence, vraiment des bols babongo. En tout cas, il faut tous se poser des questions. Na place sur Luka, que ça la polémique, il faut tout réfléchir. Que Luka Koeba privilège au Tozan Angokuna ou encore bateau Bazan Angokuna. Est-ce qu'ils ont vraiment assuré?
to eza eloko moko boye so bino bolo bake azala ki négligé baleki baya bazala kuna baya na ye basobi ya on lobi soki bato bazala ki wana ba témoigner que maman azala ki négligé certainement tant mususu l'hôpital ou encore le médecin va définir ça qui intérêt na bango te toloba parce que ya na batu mususu ou encore mutu mususu po asala eloko ya ofeli ata boyokani azana mwa lourdeur azana mwa kilo moko donc na kota na mozindo wana te parce que non maîtriser ngo vraiment bien te non lingolo baté kapo batu ba monanga na lobby. Votre mot de la fin par rapport à Makamoto ko senga pour na gouvernement. En tout cas o ngana ko senga on ko senga en fait na ko senga côté pour les droits na biso les plus légitimes. Toko senga ka teto ya konde ba kimonder moko to na les gouvernement non gouvernement faut ba devoir na ye biso faut te ba droit na biso et puis biso toza ba artiste tant na lo ba to ba artiste na lo bango nazo yé ba vraiment nani o yaza artiste na mokili ou encore na mboka na ye gouvernement il faut bo excuser nga na terme gouvernement il faut à comprendre devoir naie pour na biso artiste pour biso o tozali artiste tous se retrouver pe na ba droit aux les plus légitimes ya biso. Donc on ne sera pas là toujours pour quémander ou pleurnicher comme les petits enfants. Donc voilà. Merci beaucoup l'artiste. Voilà mesdames et messieurs, les comprendre là c'était artiste Mobi qui ici aussi il a parlé par rapport il y a souvenir au Azanango à côté à Mama Chako. Vraiment mesdames et messieurs, restez toujours connectés sur Congo Victoria pour la suite aussi de d'autres interviews. Au revoir. Léo, tu vas me lancer comment jouer à peu près ça tient, ça milieu. 2500. Quand on n'a pas joué à Kidney. Odia. Voilà mesdames et messieurs, tout commence bien, fini bien. J'espère que nous sommes arrivés pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le deuxième jour où tu proposes nos éléments par rapport aux interviews, par rapport à ce deuxième jour de notre maman Chako. Maman Autotikabiso depuis hier, où il s'allie passe partout. Restez vraiment connectés pour tout détail et interview. Tout ça les Libino. Vraiment encore le jour pour prendre des éléments. Programme la semaine prochaine, corps et Gobima. Bon, après, tu repères la date, l'adresse, tout, et c'est quand vous allez exposer. Restez connectés sur Congo Victoria pour tous les détails de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Guissol qui est de la caméra. Merci aussi à Moïse le prof à contrôler machine à montage. Merci aussi à notre bon chief le vrai, le grand pétrolier d'As JB Koumalouta pour tous tes soutiens. Merci à tous mes partenaires qui me sont des partenaires. Je dis merci à vous, Evaris Abdallah qui me suit depuis ISS Ronsa, Massamba, partenaire officiel de cette émission. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres interviews. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision. Au revoir. Et pas wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso et kola kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga